Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut, bonsoir, bonjour. Eko dépendre na air bokoyamba vidéo na biso na banda kunabino ba bonjour, ba bonsoir. Voilà. J'espère que non la grande famille vous allez bien. Ba bon début à moi, il y a mais. Voilà. Ezanga wabino BBC Mpoï TV famille Libota Focus les autres côté la 13e épisode. Il y a les tartifs nabiso. Et les péchalove, je vous love. Bah, bisous et si que zomé libino partout dans le monde. Bon, matisse langai, bah, focus, famille Libota. Et que ça, la biso toujours est bien makasi. Voilà. Dans le bas, toujours, ceux qui aiment la liboso na yo, aimer, partager. Ceux qui peuvent nous s'abonner, et que ça, la biso toujours bien. Nzambe na biso, ako, pambola. Bino. Numéro na biso ezawana ba o baza na besoin ko benga pour na concert, ba suggestion na bino et que ça la toujours biso bien ezapé welcome. Voilà. Je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Bandeko tozongi susu. Waneza artiste comédien na biso na kombo ya coquette oyo toyebi biso nyonso ke non aza éprouvé. Marâtre nae, maman Bobo Koli nae, akufaki. Voilà, bah, mes condoléances de la part de BBC Mpoï TV. Malgré tout, yé, que ça l'analyse, na kombo nae, voilà, on compatit, hein. Bien, voilà. Je crois, Bandeko, c'était déjà avant-hier, lorsque nouvelle Yaki Akoloba Kenon, Coquette Azu Matanga. Depuis hier, n'a pourquoi, et toute la journée, il y a hier, wana, et qui vraiment, puis, analyse sur Coquette, soi-disant, Mobali Naye, depuis Aboti, je crois que ça qui a une analyse depuis Coquette Aboti, Mobali Nano Akiti Kongote, Nano Akiti Kinite. Et se fait-il que, vérité, c'est que non, Mobali Azana no yakokangama na poto parce que il faut renouveler document. Nako renouveler document, wana biso nyonso toyebi vérité likambuke no document azo ango eparita kimanga. Et Rita Kimanga asenga kambongo to ebiti apesi mbongo to apesi mbongo te. Alors ceux qui n'aient que ça la analyse nangai, ils ont vu que ba analyse ebele to mona ki lobi ba lobi mobile ya coquette soi-disant oyaza ex ya Rita Kimanga bazongani na Rita Kimanga pona document yango wana liba les a sous-souté entre ye na coquette. Mais sortie médiatique, il y a Coquette et qui lobby à ça qui moi émission encore bayamba qui vu que Azana Matanga Azaki vraiment bref. Mais aux Hollanda, Oyo Coquette Azoloba, elle est sûre d'elle-même qu'elle est une femme mariée. Aza sûre naie moko ya koloba keno mobali aza mobali naie. Et jusqu'à la preuve du contraire, Azakaka na libenda ngo na misapi na ye parce que abandai ko flashango trop bomo na kaka bino batu bozo ba keno relation eza te. Alors ce qui biso to ko sala analyse eza na ndenge ya mabete bandeko to sala biso kaka analyse parce que wana nde monde na biso ya chronique. Voilà. Et batu mususu nazoki kutu apela ndeko moko alobi keno mama BBC ndenge eza wana mobali ya kozongela susu Coquette te. Azongisi sous Coquette ite na ndenge ni azobongisa ne document epa nani epa Rita mais ndenge to moneli makambo yango c'est comme si Rita kangi et tout. Mais ce que tali Coquette sortie médiatique ne ya lobby elle était sûre apesi ba afongoli ba biloko mususu ke non mobali aza mobali na ye batu mususu pe ba lobby ke non soki bomoni Coquette aza trop sûr azala nukaka na libenda ngo na musapi na ye eza je o basali ye na mobali na ye na mobali na ye soi-disant que non mobali ke neka ko plaider kuna pona doki. Alors elle sait
game nyonso ou encore jeu nyonso mobali azosala ye aza au courant nango tokoya ko informer ete ya kolobake no o bote image ndenge eza wana nzambe alimbisanga na ke kotanga kombo bato bango bakina kofunda ba chaîne na bato bandeko bo aimer bo partager sorry bandeko eza mo appel ba appel ngo ndenge kotaka musalo oyo voilà alors bato balobi ke non ndenge eza wana ba mama ebele ya poto ba telemaki soit disant que non Rita ndenge oza wana fongwama na minute oyo soki bozongani na mobali komeka suko tikele tante et tout eyebika bango mais lorsque nga na ekosala analyse na nga na ekosala analyse parce que na remarquaki eloko moko lobi na sortie médiatique ya Coquette si réellement le monsieur azakuna azobondela pona document c'est-à-dire que non Coquette ayebi GO bazosala mobali ayebi faiblesse ya Rita ayebi si Coquette na minute to ke nango boy to sala ngo boy yo zalaka na mante parce que Coquette soki to bito zonga epai to zonga aza femme moko aza mwasi moko pe a patienta ebela ayebi ba game GO babanda ngo kala ti ba koma na niveau babala naki j'ai vu mutu mususu akomelinga bio non mama BBC ndenge eza wana Coquette eza kaka soni yango aza kaka na bagi wana eza soni bandeko na ndenge na moneli Coquette elle est sûre d'elle-même mais ce que mabe eza kota la Coquette kota la famille a outeli kota la banini moi je me demande pourquoi a s'engageaki na relation moko oyo eza ya ba problème bon bato baloba ke non dans la vie il faut toujours kochaka molende la vie appartient au courageux dans la vie il faut toujours kozalaka souple oui to boité mais c'est comme si relation ya Coquette et kotikalaka na donc to banda ko zongelaka ngo à chaque fois to bando zongelaka awa lorsque tu komona Coquette lorsque tu komona mobali lorsque tu komona Rita et ça toujours que non biso to bando yaka toujours na ba matière awa la grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît au solo là et Coquette na ngambu na ye baboyani na mobali na ye te elle est femme mariée officiellement alors ceux qui ba maman ya poto ndenge lobi basala ki ba analyse ebele ba bengi ba intervenir pona kokote la Rita eyebika bango moko parce que relation ya bato bandeko bakota ate relation ya bato bakota ate Coquette ndenge aza wana elle sait ayebi eloko azosala yesu ayebi eloko azosala muninga asala ti na ye bagi na musapi na ye muninga basi balatisi ye bagi oyo biso basi towelelaka nde bagi soki yo na balatisi yo bagi te nga balatisi nga bagi yo nde makambo mama moko susu abengi nga lobi mama BBC Coquette soki aya tokotika ye te siko ye Rita nanu ye moko deja sa cede kuna soki eza ya solo siko bino bokotika Coquette te nde nini o amata ya poto tomona ye aya poto tomona ye siko nga lobi mama omoni makambo mususu to peut-être osala ba makambo na foyer na yo peut-être oza kutu peut-être oza na mobali no bovandi kimia me makambo Coquette bolingo sombango muto okata likambu oyo eza kaka Rita kimanga wana ye moko pe deja aloba kandenge lobi abimaki susu akomi na ba jeton wana zoloba keno yo konyokwa ma vie na yo oyo sala ngai na osala bato okonyokwa ma c'est profond hein yango relation yango eza kaka keba ndeko mususu alobi mama BBC ndenge eza wana même mwasi akoki jamais kobima na mobali ya mwana moke mais malgré que non ezala na adage moko elobaka ke non bolingo ekipaka nango agité yango nga na omitala na omituna nanu natali nanu mobali
Nathalie bandeko na biso abasi mibale Coquette na Rita otala bolobi nzambe na ngai yango to balobaka l'amour est aveugle. Oh baloba vraiment que non, l'amour est aveugle. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Aimez, partager notre vidéo. Ceux qui ont la liboso, s'abonner, ça biso vraiment bien. Et ça vraiment biso bien. Ndeko Moussou Solobi, en principe, une femme qui se respecte, une femme respectueuse, a qui jamais kobimana mobali oyo aza moins âgé que ye. Wana eza kaka batu ndenge balobaka. Rita pe na ngambu na ye bandeko azanga kimia ti lelo oyo akosufraka pe loba peut-être mobali mususu pe aya na vie na ye oyo okiko kolongole ba makanisi wana. Mais kotala Rita ndenge alingaki mobali yango, elle souffre aussi. Alors bandeko mususu balobi Rita il faut azaka mayele kaka po soki a renouveler document wana mobali a ozongi pa Coquette. Bato mususu balobi mwasi azala mukolo ya mobali to azala nani mwasi azala mukolo ya mobali eza na problème te. Oui, eza na problème te. Mais ce que lobi logiquement parlant, une femme qui se respecte, tu peux pas faire ça. Mais tu dis que non, l'amour est aveugle et tout, mais logiquement parlant, lorsque toi tu es une femme respectueuse, aucun bimana moi na moi quoi moukieti. Bandeko beau aimer beau partager. Beau aimer beau partager. Aimer partager. Kibombanda oh problème hein. Kibombanda oh problème hein. Na bango nyonso mibale mwasi na mobali oyo penzo zo mona keno elle est sûre d'elle eza Coquette. Eza vraiment Coquette parce que ye alataki na ye robe pembe. Ye wana lobby azaki ka musapi boazo la ki sabatu kaka musapi. A lancé kutu bon a lancé ki message te alobi na moni batu bazo finga batu bazo loba. Moi je suis une femme mariée. Naza moi si alibala ba makamu nyonso nazo sala je suis conduit encore je suis contrôlé par mon mari. Ata soki na ngina bima kutu nde naza boy na sina komi na ba limite ba makambo ebele. Ata mobali ndenge aza na poto wana soki na ngina sala eloko awa wayenda dirija kanga sala ka boy sala boy kende boy sala boy ba contrat mususu kaka ye muto yebisa nga e signé soki pa lobi na signé te na o signé te. C'est-à-dire que non depuis na bala na nga na koma na ba limite ya makambo ebele parce que je suis contrôlé par mon mari et puis na komi déjà mère na komi maman naza na bébé. Moi j'ai vite compris que non à répondre kinde parce que lobby na mona qui pesait mission pesa à téléphone ouvert bat bazo benga boy biso nyoso to yebi ba maman na biso poto ne bazalaka. Il y avait personne au peut-être habité là qui peut Coquette maboko. La majorité zaka bazo kanaye bazo kanelaye batumsu bazo telemela ce qui Rita komeka ko renouveler document te ceux qui ont renouvelé document ou encore ceux qui na minute oza na mobile yango na kati ya ndako. Please. Koti ke sous-tante à Congo te. Et j'ai vite compris que non, Coquette, elle est venue, à qui ko répondre et puis batou. À qui ko répondre et batou Rolex batou que non jusque là nazaka na libene na musapi comme pour dire que non bo sa makelele na bino kuna bokolo ba tout ce que bokolo ba wana na vandi na kiti na vandi na ngana kiti ya ngwende na ngana sta vandi na kiti. Vous avez le bâti parce que ça mobile nae. Mais ce que ça na G o nani mobile azobeta. Rassurez-vous que non Coquette a ebije wana pour un avantage na bango, pour un avantage à relation na bango. Ma fille à théâtre besoin un problème hein. Ma fille à théâtre vraiment besoin un problème sérieux. Ngana mi tuna kezala nini. Vous êtes trop libabé. Trop libabé. Tela muninga na bino o musu. Lobaka à Barcelone, hein? Barcelone, nana ni musu. Bon, tolo banan ka na France, on a Paris, Barcelone, ça va. A hôtel des gens, il peut ko bota moi na. O musu, o camarade à Barcelone, o nani sous princesse. Akundama kakaboye, potango akoma ki na poto na ba réalité et tout. Akundama kakaboye.
ye mutu alinga ba matalana. Ye mutu alinga ba matalana. Nyonso eza pe kaka conseil. Oto ki opesa na baleki ou bien na bana o bazo ya lobi oto mona bango bazo jouer baza pas belle vie bazo jouer na grâce luzolo ba jeune fille ba ebele. Ba vraiment ebele bango peza ba tangeli yango classe ko tali pezo zo sentir que non ba uti na bango na ba efasik. Alors ça peut juste conseil peut to pesa baleki wana bana wana o ba lobi ya koloba que non boye ba ndenge boko tambola parce que soki botali ba yaya na bino to yebi ba vie na bango te. Oyebi que non kozalaka a personne publique déjà bazwaka déjà image ya ba personne publique mabe. Et dans na batu mususu tokyo ba banda depuis CD o bazalaka pe bazala mobulu te mais bazwa pe chance à libala te mais caché wana pe lataka a bango parce que balabi musapi moko encore tomate moko soki baby osangisi yango na misusu esa nini ebeba. Maintenant, il y a une question que sikoya ko conseiller bana o bazo ya lobi parce que ozota la bana na vraiment bazo jouer penza ezate que no forcer bango surtout moi na mama anyu azo jouer na Belleville TV na Nikeni. Ah non, moi na penza. Non. Moi na zo jouer très bien. Eza Kenny, eza na ba bele na bazo jouer très bien. Alors to OK na conseil ko pesa bango conseil ko loba mama bana na biso oboye lobi to ta la bino to sepela na ndenge bozo jouer. Ceux qui peut-être attendent libale ko sourire bokeka mbala moko bo waste time te parce que ça va ndeko mususu ba boya ki na bango peut-être libala tant ba bima bazwa visibilité bo peut-être mabale ya mais loko wana kaka ya ki star ya ki vedette ba boya mabala peut-être lelo ba koma ko regretter nango ah ebele alors bano bazo ya lobby to ko ya peut-être te ko ya bana na boete to pesa na biso to pesa bino conseil. Coquette, oui, Togocha peut-être na lignée ou bien na rangée à Kolobakeno, une femme mariée. Une femme mariée, tala siko nani, babetolo lisolo libala ngo ezandenge nini. Ti lelo libala ngo ezoke ndenge nini. Ezo honorete. Alors bana o ba oya lobi yango no ba ke non na sala analyse. To pesa pe bana na ba oya lobi conseil. Qui végétarien peut-être aux on a ba vedette au comme vedette ko perdre mutuna yote parce que moi si nyonso à la fin des comptes il faut se retrouver quand nakati anda kwa libala moi si nyonso alors il faut que la souple nango. La majorité sur botali ya bayaya obino peut-être bolbaka idole nanga zaki o ana idole nanga zaki o idole nanga zaki o idole nanga zaki o mais sur otali idole no wana ti lelo abala te et toye ba raté pourquoi peut-être etamboli ntango ba komaka ba vedette etamboli zaka bientôt zaka mabe et bika bino. Alors to sunga peut-être to lancer un message na ba no bazo ya lobby to ko sepela ndenge bo sepela biso na ba théâtre lobby to moni pe mariage na bino ki to ko bolati robe ba pe to yepe to saleli yango ki Congo ça to saleli yango non bo mérité. La grande famille bo aimer bo partager et ça vraiment biso bien aimer partager et ça vraiment biso bien. Voilà. Bon, je sais pas ce qui n'a lobby ma bé, hein. Parce que, le quoi, coquette. Vio peut-être, menanga na yo to éviter. Lelo, elle est appelée femme mariée. Elle est mariée. Et à qui? CV appelé à Moutouana Bali. Et ça ndenge nini? Donc, et comme on dirait que non, Moutouale Keli Tango, oh, pasteur Nabiso Lobaka, moment ya kobala, yozo sa la fière. Tango et koleka, au monisiko mobile ya zo mona na lisusu te, oyo nyonso ako se présenter, on dit mi e pona nini, parce que monique non, tango eleki. J'espère que non la grande famille vous comprendre o nazoloba. Biso basi to zala bongo peut-être na tana o komi star o régner na no star.
eza na basi mususu pe na Kistar na abali na avandi ya osa pe Kistar ne kala kati anda ko me femme mariée ba o peza ba lekela mitwe na ebite so mitwe sala nini qui vedette Kistar wana balata ngo ti lelo ba komo dongola misu biso basi tozala bongo soko moni déjà âgé et avancé tika kana zwa oyo wana zaki mobali ya oyo il fallait ko bimana ete mibali oyo il fallait bimana yo mibali oyo il fallait babala yo baza o ba bana ko se présenter ka wana yo boyaka mutu soki otuli na minitio mo nazwa ta oyo ka po ba naza pe na nani naza la pe na caché wana ya femme mariée. Ils juste concept aux opesa. Ils juste concept aux opesa parce que balé qui ban ebele ba koti na théâtre. To benda bango matoi. Oki peut-être au koti ka bo bandi na au théâtre peut-être au tourner 3-4 mutu mo pe amonio sepeli na yo. Soki omoni ke no okay na yo. Kolingara te ke no star na comme star na zana no star. Qui star e ko silo ko dongola misu. Et ça concept pe si ba no to tala lelo to mona mango na ba belle vie TV to mona bango bazo jouer na grâce luzolo. Non e ba te pe grâce ngo ndenge coaching donc na o sepela na musala zo sala non sepela vraiment na musala grâce luzolo azo sala. Era kobala o star na koma star. Eloko nyonso ezalaka na ngonga nango. Tokyo lo bake no coquette, ce que tali coquette, tali na moba. Bon, l'amour est aveugle. Est-ce qu'il fallait? Bref, coquette a ko répondre ba maman nyonso ya poto ya kolobake non. Ata boko finga, ata boko loba ndenge nini. Nga basi balati singa déjà bagi. Li beneza na musapi. Le messie en question, c'est mon mari. Ata bokoloba boko ganga nga za mobali nanga azaika na musapi boya zo lakisa musapi ka boy bo mona bag musapi ka boy bo mona bag comme pour dire que non ba ebije ce qui peut-être mobali ngo pezé par Rit Kimanga c'est-à-dire que non ezage moko ba osala ba ebi parce que Rit Kimanga pa mona ni que non za mutu mo boy abunga ka trop abunga ka penza trop. Asa vraiment stable na façon à raisonnement na été asa vraiment stable été esprit n'est vraiment stable été pendant qu'on raisonner le quoi mutu donc iko ya ate ko ba bo pimela document non et yebika bango ba réalité na bango kuna yebika bango kuna ba dili bazwa pepe mobali pratique avec ne ko bala mwasi mususu Rita Kimanga pe ndenge azana ayebi pe moi vérité moko to koyaka to gangi kaka mobali boy vérité ebika bango mibali pe mobali pa bima te koya koloba koketi pa bima te koya koloba ya loba ke no azone mobali ya mutu te. Allez-y comprendre. La grande famille, je crois na komi ko chité bo aimer bo partager et ça a vraiment biso bien aimer partager. Coquette azana ye mobali mwasi ya ndeko na biso kuna ya image basi ya poto coquette alakisi bino bag atikali mobali na ye baleki ou bien bano ba yelobi nde bazoka mayele. Alors c'est au moins ça la grande famille na loba toujours que non numéro na biso ezawana. Ceux qui ont besoin de benga bobengi et voilà. Ceux qui n'habitent ici batu mususu libaku bolimbisa musala oyo ya koloba oyo nzambe kaka. Bolimbisa on est ensemble. Famille Libota, on est ensemble. Les Péchalov, on est ensemble. Les Dinachou, on est aussi ensemble. Et voilà, tôt ou tard. Chez Dinana Tozota la film on est à tôt ou tard. Voilà. Je vous aime bien Bandeko. Tokutani prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois.
sur BBC Mpoï TV. On passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.